Batata, bamama, bandeko, mbote, nazana nsenga koyeba ke boza ebele libosa ba etano na bino ike pona kolanda émission Sembo. Ndenge tolobaka yoko sembo émission li solo, sembo émission makanisi, sembo émission tokuta na kapona robeta politique pe masolo masusu matali kita ekolo. Merci na bino pona fidélité, merci na bino pona confiance. Bo pesa merci na équipe technique Coupar Bola o azo tenir toutes les trois caméras, Mike Amoka na réalisation, Gimpu tous les grands maestros, chef d'antenne, MCB Amavinga na YouTube, sous le Mboyo na exploitation. Merci au besoin d'habitude en direct sur YouTube à travers le monde. Merci tous abongo sousou na canal Kin Télévision sur Analogie et sur TNT. Merci Peboye Malamu na Sembo Yamokola Lelo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle à Outiko Senga na Sénat ba lever ba immunité parlementaire ya Augustin Matata Pono Mapond parce que bongo sénateur Pambate azala bongo poursuivi et pas ya bazouzi na likambo tali bongo affaire Bukanga Lonzo yangonde mama ya likambo nakati ya émission ya lelo pona yango bandeko batali toyambi pona bino mona mboka Franklin Chamala zali bongo vice-président ya regroupement politique ATIC na ye nde tokobeta penza masolo oyo na ndenge ba bengi déjà ba sengi na Sénat na levé ba immunité parlementaire ya Matata Pono Mapon comme sénateur pour balandela ye na bazouzi na likambo tali bongo affaire Bukanga Lonzo tozana ye na plateau Franklin Chamala oyo ngana pesi mbote mingi ndeko Zulu na moni en tenue militaire. Qu'est-ce que c'est passé ni comme ni bon eza nango symbolique hein eza symbolique ba militaire bakola takaboye surtout na tango etumba koti déjà mboka peli moto et ça que koti mobulu mais yo kité que manduki nyonso batalisi yango nde bipa na biso. Voilà, alors tu reçois l'émission Alelo Franklin Chamala mon bien ami la biso basobo salate magama mikolo eza bongo Bichilix mode donc ba chemise ya kitoko ba kosa kitoko la era Mobutu soki poza na mama o memaye na Bichilix mode batongela ye libaya liputa kitoko Bichilix mode na commune na Banda Lungwa non loin ya bloc commercial tu repères sa numéro Fifi Bachala na suka ya émission. Alors ndeko Franklin Chamala l'actualité oblige avant to kota na muzindo ya émission na biso o itali bongo ndenge PG ya près ya cour constitutionnelle a sengi na Sénat ba longo la ba immunité parlementaire ya Augustin Matata Pono to sonana no actualité politique qui est marquée par la proclamation à état de siège et par Mokonzaboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ba province de Nord Kivu na Ituri. Une solution pour qui maison en Est République démocratique du Congo. Franklin Chamala. Merci Ndeko Zulu, merci Mingi. La banzi était bon, Mokonzi Mboka Azali comme kako explorer ba solution nyonso o isengeli pona kozong sakimia na monyele na bisokuna na Est a décrété par ordonnance état de siège pour confier administration il y a la province il y a Ituri na Nord Kivu na maboko ya Bamampinga la manziete à situation exceptionnelle il faut des solutions exceptionnelles et donc à l'objet total pendant 30 jours ce qui situation évolue de ces 30 jours de akokotala et le monde de la situation sous ce qui va reconduire toko mekako ajuster hein et si quand on a le Congolais je pense que toko évaluer na nos efficacité il y a mesure à ses côtés photos là total dans 30 jours résultat ni à croyez-vous en tant comme politique congolais dans 30 jours qui met côté na Est na likamwana état de siège. Tout dépend de la planification. Ça veut dire des moyens makokyo en hommes, en armes, en logistique oyo nyonso yo
gouvernement à côté à la disposition à Mampinga Nabiso. Tout dépend également de la coopération, du niveau des coopérations de notre pays. Naba, Mboka, les pays frontaliers, le Ouganda, le Rwanda, même Burundi, où ils ont la mingi cité, le un des bastion agresseur. Il y a un groupe armé où ils ont agressé Bissau. Et donc tout dépend, et ça dépend de comment diplomatie, et moyens, Oyo, gouvernement Nabiso et à disposition, il y a Mampinga, la volonté politique Nabiso Moko, et l'on coopération, il y a peuple congolais et Moko, na ba province wala. Ndiko Franklin Chamala, pour nini agression na e wumeli na Est République, il y a République démocratique du Congo et puis nana sa simana yango. Bon, moyen pensa koyeba muto za simanango, azate po moto moko ciblé azalité za batu ebele bazakuna. Ciblé c'est le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, c'est clair, tout le monde en parle. Ndiko Franklin pour nous on a ba réserve pour nous tanga ba koma ba. Te ba on a bazalo ko la ba intermédiaire. Comme intermédiaire parce que Mikile Belé a poto pesa impliqué na katuana basa impliqué wana commerce ba minerai na bisokuna na moibia ba minerai zo salima kuna na ba plan ya balkanisation où ils allaient concocter pour na ko faciliter exploitation ya ba minerai na bisokuna donc ma implication ya bamboka belé zali kuna siko ba ko kamata bamboka oyo frontalier lokola ba intermédiaire ba on a pe ba ko kamata bilingue belé le kola ba suppo c'est le kola ba outil donc comme il pensa kuna machine moko esengeli mayele mingi pe énergie mingi pour na ko démanteler yango. Voilà, pour nous démanteler yango, espérons qu'après 30 jours to ko zonga lisusu pour tout ces là les Kamotali qui m'ont vraiment côté dans Est République démocratique du Congo avec les Kamona état de siège. Alors, deuxième point d'actualité, le gouverneur Zoé Kabila n'est plus gouverneur. Il y a Tanganyika, il a été destitué par l'Assemblée provinciale. Il y a Tanganyika, Mike Amora dans une photo à ex-gouverneur Zoé Kabila. Franck Tchambala, pourquoi cette chasse aux sorcières? Bon, on a pas dit que il faut que tout n'ango, on a pas la chasse aux sorcières. Zoé Kabila azali parmi ba gouverneur au basali mosala mabango moi monani na miso abato mondimami na population mondimami ata na baye opposition bango moko ba bazaki na opposition ba komilo na union sacrée et belé bandimi mosala oya salaki alors na ba o bandima ki mosala yaza ko salate ba koti makita na bango ba pesi ndamba ba député provinciaux mosolo basali otobengi gangsterisme ozana preuve que bazwaki mosolo kasi ba liste eza kotambola ba liste signée ba décharge ba signaki eza kotambola na maboko na bino moko batu bapanzi sango to tangi yango na ba journaux to tangi yango na internet ba komba batu ezali wana ekomami na bic bleu et comment ba signer donc ba signer penza babi to signer bino vous comprendre et donc bazu mosolo mabango $2000 par député provincial. Combien? $2000. $2000. Bazu yango, pe bon, ba bini na bango nyekese. Vous comprenez? Ba bini nyekese. Ba longoli penza mutoazo c'est la population mosala, mutoaza kotonga, aza kotonga, bitonga tongate. Mais aza kotonga penza asali misala ni emonani babite yo tozana na tina mon côté. Kongo so ekufa biso to a besoin ya ko récupérer des postes. Est-ce que Zoé Kabila a un danger pour le régime actuel? Bon, on dirait le cola ya boya qui peut kokota na union sacrée. Ya boya qui li kambo ezali ezalinde motonion so oya boy kokota na union sacrée. Baza comme on est le cola ennemi du régime actuel. Donc to comme le cola na parti unique. Parti unique dans le parti unique T. Parti unique. Et donc ceux qui ont dit kokota na kati, ozana lobiko. Soko boy kokota na kati, kombone kominde moto na kokufa to mokangami. Ndenge komboye parce que ceux qui zalaki boyité moto lokola Zoé Kabila wana. Bako bisabiso mabeni ya ça. On l'accuse de la mégestion et de l'incompétence. Ah, na ba député provincial à Tanganyika. Oh, tata. Bon baza kwa kizé. Là pour s'exprimer devant
Batouté. C'est ça l'incompétence, c'est ça la mégestion. C'est ça la mégestion. Donc ceux qui au français, les bossons batouté aux incompétents. On est allé définition il y a compétence tu es quoi la classe T. Soit on te dit que le français peut-être que le anglais, peut-être que le mino comme sous. Vous avez comment donc toko ko lo baté que mutsu ke le français T, ça veut dire incompétent. Bangonde bazaki na posa ya esika wana ya ye balobi bango bazana na posa esika wana. Mosala mo ndeko wana sali kotonga banzela, kotonga ba édifice, kozongisa kimia na mboka wana esika bato bazaki ko bomana. Mosala wana sali dans 2 ans na ba province ebele tomoni bato ko sala ngote. Bato musu basala na katanga 4 ans 5 ans basala mosala wana te. Oza komona donc tondi makape bato. So moto asali mosala tondimi yango. Mais le coup là le koso ya bato et poussi bango ba récupérer sika wana po ba moni que le coup là mosala komi ko sala boy ça veut dire que na kati ya ya nzungu kuna makuki ebele zali ba récupérer kaka. Alors après Zoé Kabila bozobanga te que le prochain tour ezala Richard Mouyej Mangazmans parce qu'il est toujours bloqué à Kinshasa après que soit en Afrique du Sud. Mais c'est connu que le prochain tour si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Et donc, ceux qui veulent écrire leur histoire, mais que le pouvoir ne dure qu'un instant. Le pouvoir ne dure qu'un instant. Ça veut dire pouvoir et durera ngonga moke. Lobikoune Zalaki en France, Giscard d'Estaing, Lobikoune Zalaki Chirac, Kunape Mitterrand Lekaki, Toki Hollande Lekaki, quand en France, on a Macron Pé Aleki, les commis, Macron Pé à Colombe, tout ça Kokota. Ah, à peine RDC, Lobikoune Zaki Kassaboubou, Mobutu, Mzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, et les Zali Fachi, et Bolobi, tout ça Kokota. Éternel Azati. Et donc, à chacun de pouvoir écrire l'histoire du pays comme il l'entend. Franklin Chamala, après débâcle au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, les côté gouverneur, que le FCC puisse disparaître de la scène politique congolaise. Mais si le FCC disparaît, est-ce que nous les hommes nous disparaissons? Tout disparaître, Loba, Bakamatande, Covid, Baba qui a mission en go, il y a quoi qu'il a. Ou bien Bakamatande, Oyo, Bamba se komi kote kamana wenze, Lokola Nguba, Baba qui a mission en quoi qu'il a. Mais sinon, grâce à Dieu, nous allons vivre et nous allons survivre, n'en déplaise à ceux qui veulent que Tokufa. Mais je dis que pouvoir Bokonzi, Ezalakapona, Ngonga Moke. Ngonga Moke, on dirait que les gens n'ont pas compris la leçon que l'histoire nous a donnée. Vous savez comment on dirait que les gens n'ont pas. Dans ces pays ici, il y avait des Ngunza Karlibond, à Katiambokoyo. Bangunza Karlibond. Ba Bomboko Lokumba. Oh, toi de là que je m'y mette. Et donc, les lots ezali Fachi n'a pas tout naïe. L'obipé kozala batu mususu. Vous avez 18 ans. Mais comment? Tozalaki. Mais oh, tout ça comme on a les lots, tout ça comme on a les lots, babi soko quotité. Comme on est comme il y a, on n'a pas vu ça hier. Tout le monde a dit batou. Bazako kamatabango en opposition, ba côté gouvernement. Vous avez FCC, vous avez fait Massoum, parce que vous êtes des champions pendant 18 ans. Vous avez doublé le parti politique, dédoublé le parti politique. Vous allez m'appeler belé. Les nous on a été dans Massoum foot à mais vous allez pas malam commandant belé. Le bateau, nyonso, montonyo ça kana côté na mabe, na malam. Kengo Adondo, wazala qui président du Sénat. Il est élu président du Sénat sous Kabila. Kengo Adondo, celui qui critiquait le régime Kabila. En étant président du Sénat. Il est resté là pendant tout le temps où Kabila était là. Kengo n'a jamais été inquiété. Et d'ailleurs, ça a permis, erreur, parce que le pouvoir limite le pouvoir. Nakopé, ça peut exemple, comment Ebele Koleka. Ebele, bande commune, il y a MLC au Bakota qui n'a gouvernement. Basaki MLC, Bakoti n'a gouvernement. Batoma Louaka.
ebele ba Germain Kambinga, Germain Kambinga, ba Ibake Angembe Omer, François Mwamba, Ibake Angembe Omer, Ibake Yves Kisombe, Bangala, Yves Kisombe, ba Kotaki, pe to moni mboka kokufa te parce que mokonzi Kabila lobaki motonyo so alingi Congo, ou azana bolingo ba Congo et sengeli azo esika pembe ne akokamba Congo. Alors baki muto azana bolingo FCCT, bolingo PPRDT, mokonzi Kaka ayebaki ko dissocier ba parti politique na Congo. O ezali ba biso soko continuo sacré te. Soko batisa mikuna te. Yo komone kominini Kima Congo. Soko kimite. Alors, on peut aussi dire ce sujet. Quelle chance, malgré besoin d'un gouvernement, mais vous êtes congolais, sous ce n'avons pas quand même Mboka et Bonga, malgré 18 ans, vous avez dit Mboka, vous avez dit Yango. Chance nous opère dans le gouvernement, Wario, oui, Bani Moussalaka Kapos, Mokonandam. Non, mais Bisso, tout ça, quand m'a bête. Bisso attaque tout le temps, notre intérêt c'est que le Congo avance. Ce qui, président Fachi, a tombe la Congo et comme il la Chine, et comme il la Inde, et comme il la Mikimisusu. Mais banana biso nde bako sepela mine koleka. Ce qui est le gouvernement Samalu Konde, ou aza elenge, aza ke ministre des sports. Kalamingi te awo. Déjà j'ai camine. Déjà j'ai camine. A comme il est le premier ministre. Soki lelo nzamba kosunga asali mosala mo lokole sengeli qui ça sezongi elengi RDC komi qui mekoti na monyela biso à est et comme to komoli à 3 fois par jour ba étudiant ba sous bourse d'études malembe to ba auto za ba wifi donc si la bis pesa li sous-souté na IPN na IBTP donc on que to évoluer qui malembe pe baza kwa la mingi te bazo bongisa IPN na IBTP wana na kolobela ngote eza sujet polémique parce que wifi ezali ko supprimer bibliothèque na ba université te wifi et koki ko pekisa professeur à ça la publication ya ba recherche na yete. Donc les deux là c'est complète d'ailleurs. Na kolobé la paix à monter parce que ça sujet moko elingité. Vous comprendre hein? Mais nabika ce qui gouvernement o ya Samalo Konde jeune premier ministre na énergie sur zanango ce qui tomboli Congo et c'est ngoko zalaka bisot. Franklin Chamala, vice-président regroupement politique Attique, Yene Mobenga Minabiso, Nakati à émission Alelo. Alors, attaquons le sujet Negina Lobaki, le procureur général près ya cour constitutionnelle à Sengina Sénat, Balongola, ba immunité parlementaire, ya Augustin Matata Pogno, pour Azala poursuivi et pas ya ba Zouzi Nalikamota Libongo, affaire Bokanga Lonzo. Maïka moi na lemba solo tout à l'heure élément mo tozoki pa baninga na l'honnêteté intellectuelle oblige tozoki pa baninga na biso ya journal télévisé ya Congo Web. La congolaise ouvre enfin le dossier contre Augustin Matata Mpogno, ancien Premier ministre, sous régime de Joseph Kabila. Matata Mpogno est accusé pour détournement des fonds alloués au parc agro-industriel de Bokanga Lonzo. Une démarche de la levée de ses immunités a été adressée ce jeudi à la Chambre des sénateurs par les procureurs généraux près la Cour de cassation. Cette démarche ne concerne pas seulement Matata Mpogno, mais aussi la sénatrice Ida Kamonji pour leur gestion dans le programme de Bokanga Lonzo. Dans son rapport publié dernièrement, l'inspection générale des finances a relevé plusieurs griefs en charge des Mapons dans l'affaire Bokanga Lonzo. Ce rapport indique qu'Augustin Matata Mpogno est l'auteur intellectuel de cette affaire à cause de la conception, la planification ainsi que les engagements pour paiement de plus de 80% de fonds débloqués directement au profit des comptes du partenaire sud-africain. Pour rappel, l'inspection générale des finances accuse Matata Mpogno d'avoir détourné une somme estimée à plus de 7 milliards de francs congolais. De son côté, le sénateur Matata Mpogno indique qu'en son temps, la primature et les chefs du gouvernement n'étaient nullement impliqués dans la gestion des fonds alloués au projet Bokanga Lonzo. Voilà, alors, Ndeko Franklin Chamala, et si li pona Matata, et si li pona ah bon? Chikicha, cha. Oh, nenge keste fait que c'est rien bagi. Be o kamo singa ndeko. Na uti otanga journal moko ya
ndeko Kinkei Mulumba les soft ya lobi kuna lobi pona ye ancien premier ministre Matata Ponyo et sengeli nde baba kaye na ekulusu donc pona ye sengeli ko samba kutute sengeli bakamati ye bakati nde moto et komami na katikuna maloba oyo lobi wana eza ko rappeler ngai maloba Kinkei atako kande kozala atako Matata longola ki on a poste ya elengi ya petentique auquel a suivi la relation avec le parlement mais moi na mbala za rapena motema makasi kolela lela bokino moya lelo okomo kanisa la moninga liwa pona likambona no sambite non de kozulu tokende malembe Matata ya zaiko zelande eleko justice ko simba dossier wana pour batone mituna na sembo nyonso tozana émission sembo oui batone mituna lokola sembo eko salemaka ayanola azayi kozela yango moni azaya ko teleme procureur général près à cour constitutionnelle a communiqué ka sénaté ye a komeli na assemblée nationale ba chambre mi balé nyonso to bibo sangana botala lolengeni ya kolongola imité ne mbangu mbangu po esengeli justice esimbaye ayanola alobi kuna alobi pona nini a komedi ba chambre mibale alobi ke pona ye a komedi ba chambre mibale wana po na eleko bukangano ze salemaki Matata Ponyo azalaki premier ministre nde eloko ya komi esika wana na kati ya mokanda moye biso toboya amalgame tolingi confusion na makambo te lokola makambo ekoti na nzela ya sembo na nzela ya bosembo esengeli esalema lokola esalemaka na mikili misusu Matata Ponyo azali nani sénateur na moya lelo aza premier ministre te Matata Ponyo azali nde sénateur immunité o balingi kolongola ezali immunité ya nani ya sénateur Matata asi alongwa aboya kutu kosiéger na assemblée nationale alobaka a renoncé na mandat na ye wana ya député national atiki kuna suppléant na ye ayene na sénat ndesika poni asala mosala donc immunité oyo eza visé eza immunité à premier ministre te azaka sous premier ministre eza à député national te eza nde ya sénateur totika confusion toyebi iki pe mobulo balingi kokotisa mpona kotya mbolungana na kati ya likambo oyo me tolobi lokola ekoti na nzela na sembo tokende lokola ekendaka na mikili nyonso dans la transparence babanga te saisir sénat ndesika Matata Ponyo asaka mosala moto nyonso ayebi ete esika Matata asalaka eza na sénat saisir sénat est statué na likambolina lever immunité na ye Matata Ponyo a ko se présenter na justice et d'ailleurs Matata zela qui va lever immunité na été il y a ça qui est étranger est-ce que ça la comme ça la moyen aussitôt ayoki nungu wana sango wana ekomelie na nzela ya bapanzi sango po yambo mukanda mona momonana kuna na ba chambre à parlement bapanzi sango yo bazalaka na IGF o baninga IGF bayebaki yango déjà balobelaki yango déjà bapanzaki sango na bango na licho nyonso Matata alobi loko na yoki likambo yo yemoko alobi nazui mokano yako tikana no mosala mo inasala kapona mikili misusu nazonga ngai moko na mboka na ngai na kendo kutana na bazuzi ya mboka na ngai bato na mituna bazanango na yanola mais yo solo bake Matata alobi azonga mais solo ba make Matata kimi ake ko bata man étranger Matata lokola komeno lui Matata akokima nzela nini ye cravate rouge ala takango butu moyi ye esika le cravate rouge na cravate rouge abimaka pe na aéroport anjili kakao abimaka wana na visa na ye akebisika kenda kapatu bayibaka azongela kapeka kawana akoti na Congo akokima kende wapi batu nyonso bayibi ke Matata aza consultant na ba pays africain mingi akotaka na Congo abimaka na Congo na mutuka te abimaka pe na ndenge ya kukute ke o abimi akomi mwasi akangisi suki akema ki acheter ya alataka cravate rouge na chemise à pembe costume noir aleki na aéroport anjili aleki wana na immigration ba moni ndinga bimi
alaki bato nyonso azongi peka kawana ya changera identité te ye ube ko katsa na manduku ye comme les ali Augustin Matata Ponyo Mapon ya bimaka polele ya kobomba mawapi ya kobomba mape nani akobanga pe motonini nani yango azana maboko abibende o Matata kobanga. Alors, nazwa ki tweet moko kaka la ba investigation na ba journaliste Mike Moka na banzo ko chango Matata tweetaki alobi de Conakry où je me trouve au service de l'Afrique. Voilà, merci Mike. De Conakry où je me trouve au service de l'Afrique, j'ai décidé d'écourter mon séjour de travail et de rentrer à Kinshasa pour faire face à une justice politiquement instrumentalisé. Je suis fier d'avoir servi mon pays dans la transparence et crois en la force de la vérité. Merci, Mike Amora. Alors, nous avons fait nini politiquement instrumentalisé. Ndeko, nabisio nini, nabi noke. Nanu kutu mokanda, mon procureur. Mokotaki na parlementé. Nanu mokotaki kunate. Bapanzi sango o bazala kabaninga ya ba politicien we binga na to saka mingi inspection générale des finances ezali institution monene mboka na biso batu bazala basaka kuna bazaba kalaka minene batu expérience ya gestion mingi koleka bambule belenga na sana bango musala basi ba auditanga mbale ebele mais bato yo soki baza ko auditer yo kina elengi. Comment on a besoin de l'action au salaire qui faut, passion à toli. Mais le long de la comment on a inspection générale des finances et comme un parti politique et comme le parti, mon conseiller on a commis le coup à Mutomoko, Azakoluka, Aza vice-président de la République a remplacé même chef de l'État. Mais je le dis à haute voix, à haute voix. Parce que nan mon candidat mon procureur wana mokotaki même na ba chambre parlementaire ba panzi sango ba zalaka baninga na ye oyo balobela ka makambo ya ye ba fandi balobi oyo tomoni Matata Ponyo ba kokanga ye toloti na ndoto tomoni. Nous avons compris le jeu mais tolobi boye attaque ekozala boye Matata a foi en la justice. Matata Ponyo aibete nzambe nde mutu mukolo sembo Matata lobi naza kozonga na mboka na ngai na tiki misala nyonso naza kosala awa nazongi na mboka na ngai na kende ko se présenter liboso ya baisembo po bato na mituna oyo baza na yango ye moko alobi na biboye yango nga na bakisi na bitoboyi mbulunga na ekota Matata za moto ya Sénat totika ono tozela congrès le 17 pour congrès kuna makambo koleka mbangu et kozela kaka qui a dit oui qui a dit non même la congrès constitution lobby concernant les questions qui touchent aux personnes le vote s'est fait à bulletin secret et ça le makateno qui a dit non qui a dit oui tout chambulungarate. Il n'y a que la loi qui sécurise tout le monde. Mobe Kondé mokonzi mobe Kondé li konzi ezali kona bisonyon so toto sa mobeko to sala la mobeko wana nde tokocha batu na sécurité wana ba groupe armé ekosila wana ba rébellion ekosila mais soki toza konyata biso moko beaucoup li konzi. Nous marchons sur les roses, nous marchons sur les œufs. Il n'y a plus de sécurité pour personne en ce moment-là. Ne condamnons pas les gens qui prennent les armes. Beaucoup li konzi tout ça lango. Débat autour, il y a immunité à Matata Semarasena. Ba levé yango, Matata Azaliko Zonga, pour na kende moko ko se présenter devant le tribunal. Pour le kuta oyo batuba lataki balati saki rapport ya IGF wana. Nyo se za na 4 ebi mapolele. Voilà. Rapport ya IGF et quoi si Matata Ponyo Mapon bondimi yango siko. Oh ndeko Zulu. Il faut que tanga rapport wana. Na kopesa élément moko za na kati rapport wana ponga na linga kinde na kota na fonte na linga kina tika la kaka na yo na mituna musu mais awa yo kotinga ko na kati rapport na ko biso likambo ndeko webi na kati rapport wana na tangi eteni moko balobio matériel moko ezali kuna na buka ebungi kuna na bukanga nonzo basomba kyango na $8 millions. Matériel wana Matata nda kendo kamata ke nango
Donc, Premier ministre, à Longwe, la kitine à Bokonzi Kuna, à Kena Bokangalonzo, Kokamata matériel à 8 millions de dollars à Kenango. Nous avons une coopération, il y a Bakende Kuna, Zala Kende, Bangomo Babomba matériel wana. Babi Misaloko la Ibunga, Balati Samukumba wana, Mwana Mboka Matata. Nous avons fait la lacate, matériel à Moma ko déplacer en Wizalité. Awako, ba journaliste Bakende qui va moni matériel wana. Awako ba parlementaire ou commission ya bakende ba moni matériel wana nzoka na rapport kuna ba komi ba lwinini matériel wana za kuna te matériel la cher boye matata ponya iba yango mati quand même attendez to kolinga mutango te attendez mutango aza ko pesa so posa ko sanza mais to supporter ye aza congolais oza ko bono ya bona sengi ata mokolo malendi soki société civile ba ko sepela ba salaka ba investigation na memba bangu na bokanga pa kende utal ba bongo ba ko tuna IGF ba tuna ye yo kalaka munene lokuta munene komi na rapport na yo bolobiki matériel ebungaki et où tu as pi si déjà un rapport aussi important que cela est truffé de contre-vérités lokola wana comment est-ce que nous pouvons faire confiance na ba passer le rapport à l'olengi wana je dis encore une fois la biboye ce qui politique et kola tabiso pe komi kola tabakalaka ba fonctionnaire mboke kufi totika ba fonctionnaire basaka mosala mwa bango na objectivité mais ce qui komi kola tsaka ba fonctionnaire le kuta et comme le kuta lokola wana o to lobaki matata zwaki pour noki ba kangaye mbangu pour 2023 ezako pour non so za 2023 yango moni ezako ko pesa atumuté ba moto babino to kangaye mbangu pour aza danger pour la 2023. Il n'y a pas de fumée sans feu, on balobana le côté français. Pour n'ani ni kaka comment matata pour nous tezotanga mamingi. Mais ndeko, ngape na kotura mutuna wana. Matata a été premier ministre pendant 4 ans et demi. Assis à Longwa Kala depuis 2016. Le lot 2021, ba premier ministre mine balandier sima, mine nani ko tanga ba komona bango te mine balandier sima. Il faut tanga komona bango ya Isami Badi Banga. Bruno Chibala, Sylvestre Ilunkamba, les lots comme Sama Lukonde. 5 ans après, on continue à citer le nom de Batata comme s'il était encore aux affaires. Même procureur Albino, ceux qui ont levé l'immunité, doivent tenir compte de la qualité d'un seul premier ministre. Donc on dirait qu'il est toujours aux affaires. Son image hante les gens. Donc on a qu'à partout. Non, Ndeko. Nako kamate sur Batbaza Kotanga Komonaye, Nako kamate. Bible Pelobi. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Probablement qu'on va demander beaucoup de comptes à Matata, parce que la République lui a donné 4 ans et demi de mandat. Mais Sengeli Kosengaba compte Yango dans le respect de la dignité de l'autre. Il a droit au respect de sa dignité. Boyete, Oizali Somi, Bongo Awaya Kosamba, Awaya Kobimisa Solo, et Kozala Boni Boni. Alors, on dit que problème est à 2023. Donc, c'est là on veut éliminer Matata dans la course pour la 2023. Donc, Matata sera candidat. Mais Zanga Mokonde Moutonza Kolobate. Ngamokote, Batmakoumi Kolobano, et Sengel même Kokataye Moto. Wana Ndongolobi Kinke Moulumba. Mais, et comment na soft peine capitale. Awa, Eza Kolobamande, ça veut dire que ça, laboratoire, Mombe Fandaki, Balobi Motoyo, ce qui te kokate à ta moto, tokate le kata moto à Jean-Baptiste. Tokata e moto, tocha moto na mesa, totala kango. Matata pabi, on a confondé na kona krite na mona mobali, na zongi, bebani bakata moto na bakata yango, ba sepela, ba tiango na bandako na bango. Il revient. Mais na bibouye 2023 et kokoma. Peut-être même Franklin Chamalapa cause le candidat, tu évites. Ceux qui seront candidats ne sont pas encore connus. Vous avez peut-être des Kozulu, Nandega mystique, à quoi Bisamutu. Et donc, Bandeko Bazak na motema moto. Yako fanda koloba 2023 za la kaka ya bango moko. No baza la kimia, mboke za biso nyonso, moto bangi sa moninga te. Moto akobangi sa moninga azate, nous sommes tous bana il y a 1900. Voilà, c'est Franklin Chamala, vice-président. Il y a un regroupement politique attique. Obosani Nazali, président du parti politique Mounene ANC. Et un député Moko élu de Beni. Et c'est qu'un sécurité Zalikuna. Membre de FCC. Mais Nabike Nazana député Nangamogokuna, député ANC Baboto Langaye. Il y a un habité membre de FCC. Oui, Baboto Langaye.
Alors, baoto kota sikoyo, baoto zabiso na katikati. Donc, koyamba Franklin Chamala, ils ont toujours bien mingi. Alors, Franklin Chamala, on a tout le bongo rapport, il y a commission parlementaire au Ekenda qui, au président, il y a chambre basse, Mbosoko da Poanga Tindaki na Bukanga Lonzo. Rapport en gros, et Soukandrini. Ah, ndeko. Bukanga Lonzo, Zande, Bukanga Lonzo. Batu balobi kuna. Masango kokobota te, mabeleza mabe. Kaka gouvernement ilunkamba. Avec Fachi, baloni masango kuna. Poba meka mabele. Masango eboti wenze. Eboti wenze. Bango moko basepeli. Nzoka na rapport ya IGF bakomi kuna babi kuna mabele eza mabele atiena te ekokobota masango te. Coopération ezali kaka 2023 te. Po rapport Oya bandeko ba parlementaire ba Cheribé Okende ba Eliezer Tambwe ba Kalonji Ados Ndombasi oya lataka mingi salopette na ye mona mbali wana na sepeli ne makasi atekela ngata salopette ngapena lataka aza elu afuna non mais Ados Ndombasi ndeko nga mobali oza elombe ba kekuna ba kamwe ba nyati na Bukanga Lonzo ba kamwe ba moni Masango abandonné. Masango ebota na kisasa bat bazo kufanzala l'état apesa mosolo pona Masango. Masango elona makuna elonami eboti baboyi kubuka. Babiso tobuki eza soni eza lokola tozali koko isa rapport ya IGF. Ndango ya Masango ebuka babuka kikuna etekami soki na ba égyptien soki wapi nebité. Nzoke salema ki na cadre ya ba mesure au gouvernement zo qui pona ko atténuer ko kitisa ba effet à Covid bande ko ba député ba moni ba leli ba ngonyo so ba eli à Kinshasa Eliezer Tambwe alobi mais to komi wapi masangu o bazolela na Kasai e boka maboye ba ko tala biloko misala ba kamwe ba avion biloko ebeleza kuna ba koti na bozindo baiko bimisa vérité babi nzoka coopération za la kande ya koteka Bukanga Lonzo coopération za la kande nini ya koteka yango bakakola katalu nango kolobaka no biloko basi baiba eloko ezaka kuna sute baiba eloko mutu ezate kuna mabeleza mabe bakakola kaboye pokop ezalinde ya koteka Bukanga Lonzo mosombi pe ase amonana azo ya pona kolona diamba ozo comprendre cop yango wana ba député o bakendeki kuna batinda makina Moi union sacrée comme on a eu vient nanga mboso kondia mpwanga tozaki na gouvernement asa pile vient nanga vraiment félicitations vieux commission zongi na rapport wa PCA via tali pour yaza notable à Kwango maya mi se bimi donc bazo ko Bukanga Lonzo nanko kolati saber na batata ponyo nanko ko ya mi balezali ko teka Bukanga Lonzo repreneur à sa monani azana 70 millions de achena mesa ou achena sa mesa to éviter vous comprendre copie ngwana bongo bakakola katalu nango ko kono biloko ebunga ba matériel ebunga ezaka boye mabeleza bien te ezali kaka pona ko teka yango za stratégie yebana biloko bia l'état bakakola kango ndenge wana pona ko teka yango bongo nyonso yo balatisi donc pona yo matata pono azola ta beurre oh mais bakanisa ki azababa biso trobite azababa te amona bato azape molakisi ebi koloba ba pesande sika aloba to sengi kutu soki bakolinga carte de reportage mais carte de reportage ezala même les Nations Unies PEA vous êtes trop sûr hein Franklin Chamala esengeli jugement ezala équitable pour nazobanga nazobanga oyebi juge moko auté ko kufa na procès à Kamere kino lelo to binenga kufa te yo ebinenga kufa mwana bandal wana juge yani ba bumake pourquoi ti lelo atika ba orphelin atika veuve nanda kone sokoli na le kakawana no kaka somo ebele nantimansi na kaka somo ebele na bandal bisengo je te dis quand je passe par là je sens chef de pulpo aza motonga na ebakiye kaka na Kinshasa wa tomoni général Kaimbi kokufa ti lelo to minga kufa te nous voulons que cette fois-ci ce qui procès à Matate Kosalema ba juge bazala sécuriser
pour Ekoyinda. Et pour esengeli te que ça la kaba juge abimi boye na poko ba ekomi ba côté lié pour le bisolo. On a des intimidations. Non, ndeko ngala sengide ba juge ba za la sécuriser. Pour tous à la sûr que ba juge ba la sécuriser et sengeli ba pesa bango sécurité à Nations Unies. Pour procès que la procès du siècle. Ah, ndeko. La vérité ko bimakuna et ça la vérité ko mami na mikanda wana te. Mikanda ba komite masola fo masola lukuta. Franklin Chamala, est-ce que malé mena suka émission n'est pas sur la c'est pela na biso makambo yo. Pour moni peut-être que lobe ko mona ngasute. OK ndo. Pour moni ba vérité toujours ba boye ko mona bimika ka boye moni oh bo mukamate. Bo memena no kotoyo. Biso pe to banga kangote. Vous comprendre, na la dit tenir au pambate. Ils ont tenu au tola takango natina, tenu à jikaka. Et ils ont tenu à terrain, tenu à ba ya kolaksake. Nous sommes prêts à tout. Vous comprendre, prêts à tout. Voilà, Franklin Chamala. Augustin Matata pour ma pomme, le sénateur, a prêt pour affronter justice. Bonjour Bangate. Keba Franklin Chamala. Caméra kenara boloko boy. Oh, mais yo lobi combat caméra nani? Vital caméra lo kaningini. Akenara boloko boy. Mais comment ne yango? Parce que à vous attendre de parler, vous êtes trop sûr. Combat ya caméra yango wana. Vital caméra. Comment matata pezali? Augustin Matata Pognon AMP. Ma pomme. AMP. Donc basana combo ekeseni. Moutouza na destin na ye, moutouza na sort na mokili. Vous comprendre? Ne confondons pas les choses. Vital Kamere n'est pas Matata. Yango to fandi to lobile l'autre bi obenga la sembo na loba sembo. To lingi un procès équitable, une justice juste. Dans les conditions de flou, oh ba ça ko ninga ko tiana lever immunité parlementaire. To dénoncer en lobi to lingi ba condition anate Matata Zali sénateur, la levée de son immunité doit être débattue au Sénat. Pas à l'Assemblée nationale. Pas de manière expéditive au Congrès. Oh, tozo zela, to moni chef de l'État yé, nega fandi boye to pese ka cadeau, to le kisanka loko lande babeta randembo terre. Chef de l'État passe un cadeau anate. Beaucoup de sa chef de l'État makambote. Vous comprenez? Alors, deuxième élément. Dans le lobby, to sengi procès ekosal mais ça les dans les conditions de sécurité qui nous rassurent. Potolingi, justice ndé justice. Les juges, base à la soumise à l'influence, mon côté, base à la sécuriser dans les Nations Unies. Vous comprenez? Nations Unies sécurisées bango. Matata ponyo mapon, oh bat bazo kanela. Balimbakate mutu, sécurité n'est pas assurée. Bongo, tomona, masolo a bien betama. C'est la justice qui élève une nation. Mboka na biso pe tombwama côté wana mais qui que les Congolais peuvent aussi rendre une justice de manière impartiale. Ye biso to sengi ngwana to sengi ko musute. Ba juge poto boyi ya ni mususu ale kakabo al juge akufi to changer juge. Franklin Chamala. To boyi bakamwana. Et monsieur Sili na pesio ota la caméra bazo talo de partout à travers le monde. Une minute pour la conclusion pour to kabwana omkwale. Ndeko zulu yo benganga na miso sembo. Pona lo ba sembo. Na lobi bo sembo. Na lobi Matata azayako telema. Matata azayako telema ala munkaka 5 h du matin à Sali Sport. Azayako telema azayako lala te. Bato bakanisa ki ke oh Matata akokende na justice ba en tout cas ba fandanye ye azakozo amizongelie moko akimite akoma akima nani nani ngoza na maboko bibende pour akimise na mboko yo nani muto apesa moninga nationalité congolaise na mboko yo ye aza congolais azongi na Congo aye na mboka na ye pona ko se présenter devant les juges ya mboka na ye bongo to sengi pour éviter influence parce que 2023 est comme mingi na makambo et comme géniaux se zometa makaba bino tolongola kabatuba ba candidat potentiel moko Matata pa le kaza candidat mais batale ka babini ti passer quoi joueur asa joueur le kola ya nani ya Chelsea pour moi Chelsea da zometa batuto mikolo na Manchester City babino asa quoi joueur Chelsea tolongola ke déjà libela nzoka ye azaka joueur moko abetaka akimaka na mpepe anyataka mingi mabelete
Vous comprenez? À qui va caber dans mon pépé? Ce que la balle dans mon pépé kaka. Vous avez un gozo école ça va tout yo. Leadership na gouvernance de qualité pour les progrès. C'est un état d'esprit. Attaque au bakobo maye le kababuma lumumba. Vous avez un esprit en écolomoité. Donc ma tata esprit n'est pas esprit à leadership et gouvernance de qualité pour les progrès. À côté de cet esprit on a bilingue bilingue comme le la kaka gouvernance de qualité. Lumumba tikela biso binono to battre la souveraineté en mboka. Mzalobi to trahir Congo te. Mobutu Sese Kolobaki unité nationale to simbango bien. Kasavu bazaki pe unité nationale. Vous comprendrez. Et donc tolobi ma pompé à sa idéologie naie leadership et gouvernance de qualité pour les progrès. Attaque au balalissier. Le quoi basenga balalisaye. L'esprit ma pont va demeurer. Franck Tchamara, merci. Merci beaucoup Ndeko. Merci Nabino, bande ko batali ndenge bozo ki occasion ya kolanda biso, rien à dire, bino boyoki o nyoso tout mobenga na biso a lobby, botika la malamu kasi bobo sanate, makama mikolo za bongo Bichilix mode, le cas na commune na Bandalunga na avenue Kasavubu, non loin ya bloc commercial ya Bandal, Bichilix mode, eza wana ko chemise ya kitoko, soko po ningi moniere okozwa Abako Saïra Mobutu Okozwa, Liputa Mama, Libaya Mama Okozwa, et pas Fifi Bachala, 29 ans d'expérience, Bichilix mode Kangi Masolo, pour Nabilamba, Ube Obengi Fifi Bachala, na 09 98 120 808, 09 98 120 808, Makama Mikolo, Bichilix mode na commune ya Bandalungwa. Botika la mana munena ngolwa nzambe, tukute na mnomba la nsima.